Saratola ye ye ye, Saranilito ye ye ye, Saratola ye ye, na 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 ye ye ye, Nancy ye 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 ye. Bonjour, bonsoir. Mbote na balandi nyonso ya Saratola TV. Mbote na bino nyonso place bozali kolanda nga na ngonga oyo. En tout cas nalingaki na sola moke na bafan na ngai bo excuse ngai parce que mikolo oyo na kosala ba direct ba blokaki nga ba direct par rapport ya ba émission kande to sala ka ba direct na nga mususu bat ba signala ngo et ba blokaki nga ba direct je crois na ozongela ba direct mois prochain. Yango nalingaki na diffuser les bino émission. Yango na diffuser les bino émission oyo. Sans plus tarder, na émission na biso ya analysons tous ensemble. Lelo tokolobela affaire maladie oyo ezo circuler monde entier. Tolinga plus mingi kotanga kombo nango te parce que bazo bloquer ba chaîne so ozotanga tanga kombo yango trop. Donc virus oyo eze régner na monde entier. Oh biso nyonso tout oyebi bato bazo kufa ki sezozo amate. On va essayer de parler de ça toko analyser mokie na bino. Bato bana posa numéro de contact nanga bobenga nga na plus 243 82 38 71 733 plus 243 82 38 71 733. Bato bana posa direct bolandara direct nanga na chaîne na page Facebook Saratola TV. Même non na chaîne nanga donc na Facebook nanga obeti Saratola TV au mona logo à chaîne ba direct na bando ça la plus kuna parce que awa naza bloqué ti mois prochain. Avant de commencer cette émission na pesa merci na Nzambe na lola Nzambo akela likolo penase. Un grand merci à ma famille, un grand merci à ma belle famille, un grand merci à tout le monde bat ba soutenanga. Et je commence par mon mari, Diego Melito, mes enfants, Maman Michelina Store, na Mushinda, boutique Michelina Store, na Mushinda, Maman Michelina Zuka, la sponsor officielle de la chaîne Saratola TV. Je vois Amelia Moeba, Montema Orlando Domingos. Namoni bongo oncle nanga Oscar Leta na Mushinda hyper comptable. Maman Jenny Beta l'industriel, moi si a Pembe. Namoni vie nanga Guy Roger Matondo la nenga à Paris, kuna nzamba batela bino bata Paris. Namoni bongo Sadi Kinzondi penzamba batela yo kuna na Mopanzi Angola. Namoni président Charles Tambwe, papa Charles Tambwe. Et nzamba batela yo pe place ozali. En tout cas, batu tout bolinganga, batu basutenanga, Safi depuis Turquie, nzamba batela bino, Sendulu Bilele, nzamba batela yo, Joël Koufle, nzamba batela yo, bana Turquie nyoso, nzambe abatela bino. Wana ezaki bayanga, na bandara émission nanga te, sans que na remercier bango, parce que et baza bat o baidanga bat tozarana bango ensemble to sololara nyonso physiquement, moralement, financièrement, spirituellement na pesi Laurent Kano ma copine na pesi epé bambote na place azali depuis Kinshasa na moni bongo Kadete Nyemba depuis Paris, Rit Fundulu ma petite sœur depuis Paris, Nzamba batela bino. En tout cas Nzamba batela biso nyonso et tomeka kosolara moi mukie malade eza na mboka, oui on n'en disconvient pas. Confinement oui oyembi papa na biso Fally Ipupa. En tout cas un grand merci na Fally Ipupa na initiative ya zui na likanisio ya zui ya ko. Donc dès kana banda koloba confinement to boité mais confinement to ko vivre na ba moyens bozolinga bo batela bo moyens na biso to boité mais batu bazo souffrir na zandu na sali ba tour lelo
ba maison ba magasin nyonso eza fermé bato tout batekaka baza libanda ba magasin eza fermé bazolela kaka ke biso tovivaka kaka nde toyaka cope na biso koteka boye tozongaka na mwa ndama mbongo toke tolambi tolie Congolais vivaka na taux du jour et ba fermeture nyonso tu bozweli biso ba mesure nyonso tu bozwi eza bien kanga église kanga ba école tout ça là c'est bien mais to vivaka nde na taux du jour bozokanisa kosunga biso te lokola ndeko na biso artiste mne na mboka na biso Fally Ipupa félicitations na ye a raisonner sunga bandeko ne ba congolais ok to ana bata mbongo baza na politique ko banda na président de la république o ba ko kozwa ba mesure pona ko sunga peuple congolais mais bozo sala yango te mais bozweli biso ba mesure wana ko za la respecter comment batu bokangisi ba boite baba ok bo penser na ba chelte parce que baza batu bazwa ngo lokola métier na bango ba vivara pe na taux du jour abobima la buta sali kindumba na tongo aya zongi abimisi mbongo wana azwaki na buta atindi wenze balambi esungi famille bachel musala ekufi bango bako vivre ndenge nini parce que za métier na bango bayebi métier mususu te ndenge moko na batu na biso oyo batekelaka batu na ba magasin ba vivara bongo après à part mbongo à fin du mois ba vivara la mbongo basaka ba cop na bango na zandu wana ba makelemba na bango et permettra bango ba survivre siko sans cop wana ba ko vivre ndenge nini ba magasin za fermé école fermé église fermé na ba pasteur mboka na biso bozolo ba nini bozo zela nini po bosangana po bosunga peuple congolais spirituellement oui mais financièrement aussi on a besoin de ça bato bazo souffrir ba mabonza to tchaka mais tant que komi pe que peuple congolais a komi na faillite bino pe basai na nzambe boko ki pe ko chama boko na bino sur bango Fally Ipupa aza mopagano nde bolo ba bopekisanga biso ko kele musique a Fally te ko yoka musique a Fally te mais Fally au moins mon pagano akanisi kosunga ba congolais bongo bino basali na nzambe bosunga biso spirituellement financièrement ba konza mboka confinement oui mais avec quelles conditions banda kwa batu photo foot à la fin du mois to sala raté to bima raté kolia ça comme amade sozaki 1900 francs lelo komi 2500 biloko nyonso emati mbongo ezate na maboko bata babar eza na batu mususu so bateki masanga nde bazwaka mbongo po basungala ndaku na bango balia balamba tout ça là 45 jours ba vivre ndenge ni confinement oui eza idée ya malamu mais bokanisa pe kosunga pe population mutu avandaka ta musu na kimbate kayebi kazwaka bis moko tizandu 500 francs to 1000 francs na transco ezosala te bopekisi ba transco soki mutu avandaka na kimbate ke po ya ville na taxi akodepense 5000 francs mbongo yango ekouta wapi. Et moi, je me demande si réellement coronavirus serait dans la Kinshasa, si réellement c'est Nzamba lingaka biso, parce que jusque là, toi, quand on a des morts, nde tozoyoka, tout le monde pète mais ndenge tozoyoka na ba télévision. Ce qui Congo ezaka na 2 morts, c'est que Nzamba lingaka biso malade wana eza mboko te. Po, soko zui kan luka, Kingabwa, Kingasana suka masi, ba commune le plus peuplé. C'est que du jour au jour, il faut tout koufisara ba millions de personnes. Donc, quelque part, Nzamba ebi mboka na biso, Nzamba ebi Congo, alingaka biso ba Congolais. Mais problème toza nango confinement to bona biso te. Problème il y a social. Biloko tout bo pekisi wana eza na batu ba vivara na taux du jour. Donc, soki bateki te barolia te, bar soki eteki te barolia te, soki mama kezandu te barolia te. Soki asali kindumba te, ndako ekolia te. C'est le moment.
bakonza mboka na biso bosunga ba Congolais. Confinement oui. Ba maison wana ya babar wana o ekangi. Etekate pendant 45 jours. Na fin du mois fokolo afuta ndako afuta ngona mbongo parce que te quitté pendant 45 jours. Mais aza obligé afuta ndako wana na fin du mois. Bolobi nini bozoloba nini pona batanda kofuta bandako ba loyer. Ya ba maison commerciale na ba loyer habitation. Nyonso wana l'état zuelango ba précaution te. Et puis il faut le dire que tout ende bazo respecter confinement wana bazo respecter ngote. Batu bazala bango ebele bazo finana na ba bus ba kombi batu bazo finana na bango. Sur malade wana eza batu ba okufa du jour au jour des millions de personnes. Décision wana eza mabete. Osali décision okanisi pe pona mboka na yo. Bobi mate Atata toza ko s'organiser to ebandeni to kosala pour que bozala bozwa ta ya mukie oyo ekosunga bino pendant 45 jours pona kolia na bandaku na bino. Pesa message na ba barrière bandaku ya ba maison commerciale zwango en charge parce que yo pexi batu basala maison commerciale esalite pendant 45 jours. A futa mbonga loyer ndeni. En tout cas, nzamba sunga biso eza pasi, eza penza pasi pour mboka na biso. Dieu existe. Et puis nzamba yebi ba Congolais. Nzamba linga pe Congo. Bana batanga te, ok. Bana bavandi, mais bako se rattraper comment? Bozomo na place ba problème ezali. Kokwa sa décision? Oui. Mais, oye ba pe ba inconvénient ba décision oyo kokwisa. O assumer yango. Biloko emati. Transport ezate. Na nzela ba utokanga bis moko. Na jipa ba soda ezotambola kangi bis moko. Po babaki batu bavanda 3 par banc. Pour A, il y aura 4 par banc. Il y aura 5. Kabila le père a quitté ça 4 par banc. Si vous avez insisté, il faut vendre 3 par banc. Dans un combi, ou bien à 207, à tabac, va vendre 3 par banc. Et chauffakana nous peut peser. Bon, finalement, il y a ceux qui s'est rangé 3, ton dimi à 3 par banc. Il y aura ceux qui m'ont quoi ça, nango. A opesa batuana nyoso ba na katite. En tout cas, bino batu bolanda ngai bandeko na biso bosali banda ya mboka de partout bo sambela nzamba asunga Congo asunga biso bapesi ba mesure eza bien confinement ne sortez pas tout c'est bien mais quelque part il y en a batu bazala impossibilité à auto ça ba confinement wana pourquoi parce que il y a vivre en taux du jour et soka te kita oliate soka sali kindumba ta oliate soka bimita oliate. Donc, eza moi passe. Mais, nzamba sunga biso kaka, en tout cas, nzamba sunga biso kaka. Tota ande makambango ezo kende. Batutu bozana posa ya bolandanga na direct, na Saratola TV sur Facebook, page Facebook na Saratola TV. Donc, so beti Saratola TV, au moins na page Facebook, ou aimer page, et désormais, nous allons ça direct kuna. Et puis, tu as besoin de contact, conseil, idées, aide financièrement, physiquement, spirituellement. Plus de ça 43 82 38 71 733. Plus de ça 43 82 38 71 733. En tout cas, merci Nabino et tokutani na émission mosusu. En tout cas, lundi est là mon abatu nyonso. Et nzamba batela biso azala na biso. Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.